Congolais nyonso, en particulier Kino nyonso, a s'approprier vision pour conduire la Kinshasa, pour Kinshasa monsieur Bongo. Les alliés Moussala, les alliés va fort plus sur ça, mais au Sala que ça se sont qui les ont. Je suis l'inspecteur général de la BPI, de ce parking. Oui. Notre souci était que le parking était encombré. Mais aujourd'hui, nous félicitons tout d'abord notre président de la PRI, Fatih Béton, et le préfet. Tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment le parking du départ, cette liberté. Je suis content de notre président. Il a fait revenir l'histoire et la figure de notre parking du marché de l'Arménie. On était à l'extérieur. Nous sommes venus ici par décret loi du gouverneur. Il nous a chassés. Nous sommes venus ici avec notre cordon Mitougateyu. Aujourd'hui, on a fait des protocoles d'accord avec le marché de l'Arménie. Compris? Mais aujourd'hui, on était isolés. Il y a eu des agents, ces agents sont venus du marché de la liberté. Ils ont fait l'opposition pour combattre le marché de la liberté. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des nomades. Voilà. American Dream. Dispoisson chaîne Investment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispoisson chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozana bayere elengi tout. Héritage à bagne. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispoisson chaîne Investment Group. Taka Music Band International. Mbote na baimboka, mbote na bana dans le monde entier, na mon bon serifin qui sont na Papi Kelly, na Armand Tonakato Australie, na les grands coiffeurs Félix Nkela Zinga, na Western World, na les grands coiffeurs parfum de Londres, ciseaux d'or. Les lots aux zongi sont na kati ya marché à Liberté na commune à Massina. Tout le monde a l'accès à une démolition de babuka qui ne balongola qui ba chamba ba kiosque nyos ba tonga qui ma bewana balongola qui peut passer dans parking. Les parking bandeko bakuta musika baye bazwi mituka na bango ba parking bakei ba musu bakota wenzi ba parking mituka na bango wana bakoti wenzi ba sisi bakei lelo ezaki subongo ezaki des autres personnes ezaki mbutu embouteillage bato bayo somba biloko embouteillage bato bazo voyager donc ezaki makambe bele place wana nde gouverneur na biso de ville atala kabino na Kinshasa ezaki tata l'Afrique hein peza kitoko na baki Kinshasa zo bonga ko bongisa Kinshasa ko komisa ngo kwa allemand d'Afrique ne atala bino na direction de ko simba tende aloka ki démolition sala mande salamaki biloto eko zonga to la sabino ndenge ekomi polele ekomi munene en tout cas na tiki bino bolanda na ko zonga ya bino jino kapa ya toleka. Madame Tajon. CG,
Mbote na babone lelo tozongi suna kati ya wenza liberté lisusu tozongi awa wenze oyo bayimboka ezalaka chaque année esalaka badega na kati ya wenze ozomona oyo ezikaka mpe kaka na mois de novembre na 2021 ezikaka na butu ya 14 to bima le 15 novembre 2021 ezikaka baikonogirango le 2 juillet ezongaka lisusu wenze ezikaka lisusu ezikaka lisusu na 2025 oyo bayakoluka ngo so bayakosala démolition tozalaki awa dernièrement na démolition toye lisusu tozongi lisusu tolakisa bino ndenge wenze ndenge elongo moni mpasi wenze eza bisika bozomona wande place oyo kabila le père asalaki atongelaki bayimboka bapate mpo bayeba koteka mais biso lokola bakongole tolinga mutu makasi tosalaki mpe ya biso wenze tokeyaki ya biso wenze etiaki espace awa donc kaka ezalaki awa nzela ezalaki ata boye te mpo leka boye ezalaki mpasi na bayimboka banda koleka so malamu te lelo na grâce ya ye moko président na biso na gouverneur na biso nde babongisaki biso Kinshasa ndo moni basalaki démolition babuka bazongisa yango bazongisa limite ya wenze bisika ezalaki mpona bomotane nzela etikali polele ozomona donc ata outi wapi ozoleka ngai moko lelo nabosani na liberté yango soki ezalaka motuna ezalaka wapi nzoka nde yango oyo ezongi ndenge ezalaka ata tozalaka bana mike toanda komona awa oleka awa ezalaki vide awa baconcert banda kobetama awa nde bayimboka balobaki baconcert bajiri bawera banda kobeta awa kaka na terrain oyo ezalaki terrain mo monene esongi sikoyo ndenge ezalaka yango moto osongi lelo tolakisa bino ndenge terrain ndenge liberté ezongi ndenge wenze ezongi bino moko botala bino moko ya miso na bino moko emona tala terrain monene bo nzoka nde ezalaka monene bo tokanisa ekoma mokie kaka na bambouteillage non ezalaki do moyen te bambouteillage ya bato embouteillage ya mituka lelo vraimen pepele baparking mpe na moni etikali polele donc mituka ekoti mpe ebele liboso ezalaki mituka ya baparking moye ekoti ebele ezalaki te mpona nini kaka ya bayimboka bazotonga kaka donc mo lelo wenze ezongi ndenge ezalaki donc espace oyo vraimen ezongi ndenge ezalaki donc moto aya kala so aye su lelo abunga na te mpo ayetikaka yango boye mais ntango ezalaki wana soko aye ayangaka bunga liberté ngai nzima teke eza liberté yango toye kolakisa bino ozongi soki otala bino mo nde misala ezosalema bino bomona ndenge bazobongisa Bada ulivale babuka boka banyango batia ngela bamujaje sila lokola ya iye na mboka hapo makamna ya adabu kwa mboka balobile ya na kwa chawo ya hapo za mboka na yeye merci beaucoup Já bom. Jean
magasin oyo batongaki na kati ya Wenze ya Liberté esika bakoka kotonga te eza magasin ya mafuta batekaka mafuta eza ya baindien nomoni esika batongi bakoka kotonga te nomoni bazobuka boye ezalaki magasin baindien batongaki wana ape toyebaka te sina natekelaki bango apesaki bango espace wana batonga ezalaki magasin monene presque bato mingi bayebi bayimboka bayebi baye kosoma bamafuta na bango awa bandeko bautaka voyage bautaka bamboka bayaka kosomba mafuta awa biloko awa nde omoni bazobuka bango boye baza na nzela nde bazobuka eza magasin monene ezalaki mafuta ebele awa donc nde bautaka voyage bakitika na mituka na bango basomba biloko na bango bakei bateki bakei omoni bazobuka boye bozwala wana ndeko Mohamed oyo bazobuka ezalaki magasin to ezalaki magasin ezalaki bamaison commerciaux oyo batongaki awa lelo ndenge balobaki na bato nyonso balibere voi oyo nde ye bazali kokolisama donc liboso tomonaki bakioske bato moko balakasi ezalaki kaka bakioske oyo na ye mpe azali kokende donc econsulte esama mpona mpona merci. Voilà, on va plutôt boire. Komba ya marché ya Liberté namoni nde bopanzi awa nasepeli yango makasi tomoni eza marché ya Liberté depuis mose patronat za mboka na biso tomoni ekomaki partout bato batongi bitongela mwanza parce que presque ekomaki désordre bakonza mboka balingi bazonza Liberté propriété zonga oyami yango ndenge wa mpona biso entouré esali biso normal muze asala awa ezala polele me bango miyibi oyo batiaka na Liberté bakoteka Wenze ya Liberté muze kuta mona na site a nyonso ete totali awa ezalaka awa bakumu chale bazotuma bataba bakese yasa bakonsere banokobetama me nde tomoni bino awa bokobuka mpona fleple esepeli likanda okuta kuna bato nyonso bazomona ye muze atikali normal bandako nyonso basomisa bango bateka awa me lelo tomoni bino boye na kati ya Liberté ezali biso plaisir eza grâce ya ministre oyo ya Mulumba oyo azobuka bao nyonso batonga na banzela donc sepeli na ye na makambo azoselelo esika na esu boye boyelele na kati ya ville ya Kinshasa na kati ya ville ya Liberté oyo bato bayebi Wenze ya Liberté muse akozwa foto awa Magana bashang. Magagawa naman dito. Dulu na.
awa nyonso tolakisa bino ezalaki parking place tokuka awa teke okuka kasi tebali kosala démolition awa nyonso bozomona ezalaki parking bomoni parking ezongi ndenge ezalaka vraimen mituka minene manako ya kotelema bomoni ezalaki awa eza parking mokoma ezongi ndenge ezalaka eza parking monosanga kende voyage référence eza bitabe to nde babengaka liberté nde bomoni nyonso ezongi ndenge ezalaka awa nyonso ezalaki bakioske wana bomonaki basalaki démolition wana bomoni polele bino moko ndenge ekomi ozomona bisika limite ya wenze eza place wana bomoni place wana basimbi te mpona nini limite ya wenze oyo batikelaki bango yango wana oyo basalaki démolition eza wenze oyo ke esali ke bayimboka babakisaki na ndenge na bango nde bomoni basalaki démolition naisala simo kakiti na mabele l'homme du terrain l'homme de terrain, c'est presque chaque jour. Ah, combien de temps, non? Ouais, vous savez, on a bien. Allez, mon con. L'homme. Une nuit d'infinité, il a victime brillante, il a établi des ciels, la vie régnait partout à l'est, nos voyants militaires, parmi soldats sans répit, il a établi des droits. En réalité, là on parle de il y a des signes, il y a respect envers le tournage. Les deux, ils sont on s'attendait que peut-être on est de l'autre côté, de l'autre côté. Parce que nous étions de l'autre côté là, même à vous, nous sommes débrouillés pour y retour. En tout cas, attendez cette mission côté déjà en norme, raison pour laquelle à l'inviter à que là à respecter vraiment la le bon ordre. Donc, ça seulement Oyo, ça va dire en ordre bien avec les conditions réunies. Mais nous autres, comme nous avons l'ordre, il n'a pas touché. Et ça nous a donné les alors, ici, un grand merci. Et de continuer comme ça. Parce que la fidélité dans de petites choses réserve aussi la grandeur pour la personne. Et nous sommes reconnaissants. Bien que Belé a bazali awa, bazali qui a été awa, bazali ici à Rokende. Nous savons que l'État a mis ça malade pour les gars. Nous avons fait du monde entier. Nous avons dit que bazala qui awa, bazali ici à Rokende. Il y a aussi que monter à Rokende, on a même une solution pour avoir ma vie à ma base maladie. Azotala bino mo modele asali te bayimboka batala nde batikisali bazoteka na sali ozomona nde bazoevandie basali te L'évaluation de la déchet, cela veut dire quand on va foutre la colonie, c'est pas un moment où on va dire que on va faire la déchet, on a pour les déchets, on a les déchets, on a pour assurer l'activité urbaine. Il y a quatre qui a dit
biso na kati ya ville moko ya bakogere kosinga po ete biso masi ya koleka kota noki kopanzana nyonso bozomona ezalaki magasin tokanisa eka bakioske nde ezalaki na wenze ya liberté tokani ezalaki bakioske nde ezalaki mpene bandako ya étage nde bayimboka bazolobaki awa ezalaki place bato bakanga bafoto ezalaki na lion moko awa bayimboka batongaki basalaki magasin nyonso bomona eza magasin bozomona nde etikali polele donc nyonso bazobuka bandeko batiki bango oyo eza teke batiki bango mpo batika bango non eza nde bango baza bien baza batongi esika ya malamu bango bakosimba bango te mpo baza na limite ya leta baoyo nde baza na limite ya leta te nomoni babuki bo nde omoni babuki bamagasin nyonso bozomona loyo nde babuki na kati ya wenze ya liberté sikoyo lelo tokoma boye ata posibilité okanga foto ezalaka te meyaka te mpona nini kaka mpona bitonga te soki babuki biso banda kozwa kufa nga aza parmi bavandeur ya marché banda kozwa kufa quelque part awa si yo arégide eso ezalaki odopesa mai tokaka mai awa lelo tu arégide eso bunga komona woni terrasse bafinika courant tokoma kosala boye mpo tozwa kufa alors que ezaka mpona individu moko mbelisi biso nyonso otutika toyebi ete voilà likambo te awa eza association ya bato elele oyo basali makambo oyo donc association ya bato nyonso naotanga bakotanga bango nyonso te moya kosilisi ezala te ti tozonyokama boye lelo eza a cause ya motu moko to bato mibale basali makambo oyo donc kobuka bango boye eza pena eloko moko eza très important epuis esukaka awa te après kosisa awa bokita ntina baseko ngai aza na masine ya quartier soir so bokiti na veni napesa na veni naveni kambi naveni sport naveni kongo sokoke bato batonga bateraseni batonga likolo ya bakanivo aveni kambi je dis bien aveni kambi ya quartier 3 aveni sport aveni kongo bato bazanga batonga likolo ya bakanivo tozosufrir bainondation tozapona makambo baebu nyonso mama ezalaka machine eta ekoma nyonso ya mpona baconstruction ya bango anarchique voilà so bakosala bongo mpika longonya bakotie mosala bango mais yo oza na esengo bandeko mosusu balongolongwa bazali kokondane leta balobi ete leta ekokuka bango décision méchante yo kokoloba te bayebi nde makambo banokoloba te to bandeki kokondane bato mosusu na mosika mais na pembeni ntango tovandi lokola bandeko oyo awa combien de reprises bapekisi bango batika kosala kotonga esika oyo awa depuis na fondation bapekisi rien
ngai nde bale kopekisa bango yenda marché ya liberté hôtel de ville aya asambi na molako asambi trois ou quatre reprises azokontinue kaka kosala mosala papa na soki oza na mboka oki okorompre na yindi okorompre makaki awa sikoyo mama okorompre tiso eza te nani ya perdre sur l'instruction ya Yemei, on dit à Kinshasa, sur l'excellence de l'État, après cette instruction que libéré parti Oyo, parce que va éviter que va marcher aux amis parti, on a la livraison ça la magawa, on a bateau va consommer on a marché au faut pas venir au garé, on a bateau ko ekenda ko sika ba livraison la bande un peu partout là-bas, Tikasai. Alors charger bango. Je pense que la droit au monde activité la bango ya moi zongi. Alors charger bateau na 4 na charger bateau. Na amener ce que vient. On m'a dit entre les kiosques pas du parking dans ce tête. Donc comme on a vu une instruction là hier à ce que libérer parking, que bengani bateau occuper de manière anarchique. Parking malheureusement la complicité toujours va continuer biso. Le transport va continuer va bimisaka wenze va commencer qui parking sur wenze alors que parking fait que la parking et aussi qu'on dit ngo so biso comme moi ba nous le bande ko biso mais finalement l'état va tchaka na yé tembete pour parvenir pour libérer vous allez pas en même temps pour libérer en prise pour prendre l'aéroport dans un premier temps si pour mater à moment la biso va toteka na nzela ba ebaki balabala ezali monzete bakende bisike sengeli okota na wenze biso okutela vide bazotika na place vide na wenze na baza kokipe bamprise soki moto aye konuka kosomba biloko so akuti yo na balabala te akolona na wenze ntango bango bazotika na balabala nosema baza kosalir ville baza kohonore mpe biso te nzela oyo aéroport yali quand même nzela moko principal oyo bani bautaka na aéroport na biso par exemple balekelaka wana donc osika mama na biso balongwa na nzela et ça c'est de manière générale partout de tout ça balongwa na nzela bakende kotela bawenze bawenze ezali okuta wenze ezali polele na kati mais mama bazokufre bateka na nzela donc tosengi bato nyonso baakompagne politique ya assainissement nazorappele osuki na bato nyonso ke samedi yali jour consacré na salongo. Donc samedi oyo tokomona mutu afungola magasin na ye te c'est pas kokangi magasin bozosala te non tokozala très asala salongo te mutu nyonso ekosala mpango na ye asala atya poko te kotya poko te na mboka elikambo ya mutu moko te elikambo ya gouverneur te ni ya président de la république te elikambo na biso nyonso topesa maboko mpo kitesa na biso ezonga propre barimboka oyo bazali baagence tozomona bazotosa mpenza te baparking ekomi awa mais tokema te cité ya cité na saisai totoleka wana sikoyo batie babisi basante boso tozobakisama kaka bisika wana yebi te mesure ni bozwi mpona baagence oyo batie baparking na bango olonga boulevard encore tozosenga baservice ya leta ya accompagner biso na action babukumese mpe basassume basalaya bango ville akozalaka partout te ville aza na barepresentant na ye na bacommune eza babukumese na baservice mosusu décentralisé tozosenga mutu nyonso ajoue partition na ye mutu nyonso asala mosala na ye de façon ke baeffort na biso nyonso so tokonjika yango tosanctionnement ensemble yango ekopesa biso mwa kimi mwana basuka na totuni oyo te eza nini ya bakisa le basuka ezali ke congolais nyonso en particulier kino nyonso asapproprier vision ya mokonzi ya ville ya kinshasa po kinshasa biso bongo ezali mosala ezali baeffort biso tokosala nde kosala ke kinshasa ezonga ebonga kini ezobonga ezombe image na biso ya kala boye nde ezalaka yango ezongi Namelo Mohamed. Parce que
American Dream. Dispensation chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispensation chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Ailid Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à Bano. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispensation chaîne Investment Group. Taka Music Band International. Merci Bozaki Nebele pour la colonne. Moni ndenge bana changu basepeli bapesi Léon Mulumba ministre na biso merci na musala kitoko bazali ko sala ba mu pepe koti antoka nga mo ba yimbo kana koma kina liberté na bosa nyongo ndenge zana o liberté na zo ba isu te bazo sanga yango no ndima te ndenge na yeko kutongo samedi wana ba wasaki démolition nande na yeko kutongo so lelo e kamusi ngai bonandi ndenge bakolo parking basepeli ndenge musai sami antoka etikali polele ndenge babika la place wana o lekate c'est comme na butu oko lekate ba kale yo téléphone qui est yaki na sécurité ba ndumba ba comme c'est pas ça na bisika na bango ba kuzu na bango ezaki makambe bele bande ko sama na butu suko etikali polele ba imboka ba sepeli ba na changu ba sepeli makasi na ndenge moko l'homme de terrain tika kana e bureau aboyane malili ya bureau atambola kana ye pour asa misala ya lete ki ne malama ezatika ozo raison te ngana za pesa bien non ye moko kitaka sur le terrain talisa ba imboka ka eza pasi ya leta ndeni mumuni ekomi kitoko bata parking ba sepeli ba nyoso ba sepeli ba boutique muso wana batika ki bango mais eza pe ka pasi mingi ko batonga pe kana se ya carnivore kala mite ba ko sala moka démolition ba ko buka ba boutique wana mumuni tika te mais ba ko buka yango pour mais ko retrouver que ba tonga likolo ya carnivore donc senga ekita donc eziko pe sa pasi mingi ba okende wa banda ko muso tika la ki wana chef coutumier moko azaki wana somba ki espace wana taki magasin na ye ndako wana pe buka na ezaki pasi to ebite soki to babenga babwaka ba kasu babwaka batsamba ponda kwane kita donc soki agent ekufi po ani ndako wana ezwi ta makasi pona elala na sebo babi leta babwakela ka mbasu te leta babwakela ki maladi te po eza loi eza mibeko foto respecter mibeko to bongisa kishasa Kishasa leo pe bongisa ngai na yo eza te ka ba bongisa ka baba minene biso pe na ba vinto bongisa pe na ba salongo to bongisa ba terrasse na biso na ba carnivore na biso ya ba veni to sunga pe chef de l'état to sunga pe ba ministre na biso to sunga pe gouverneur na biso na ba veni na biso pe za la propre eza te ka bongo ba ki terrasse de terrain ba sa na biso misa biso to sala misa to sala ba salongo bongo ngi ba service ebele lelo démolition ezaki kala soki ba buki batika basalite bongo ba longwa te mais lo démolition eza ba buki batena service ya propriété baza wana pona ko kombola ko bongisa liberté bomondo ezonge esa ma partout na ville ya Kinshasa na grâce à Léon Mulumba merci Bozaki Nebele merci na mon boss Rife qui sombe na Papi Kelly na Armand to na Katosrali na RP Moma na Limombanyo surtout na papa Christa Kashunga na papa Jedio Kayembe merci Bozaki Nebele pour na Kolanda to mona ni bala isima ciao